Bonjour mes amis de partout, c'est la Rodrigueza. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Bon, ça fait longtemps que j'ai fait des lives, mais je me sens bien comme ça. Et ça peut être sauté qu'à tout yara là internet yara n'importe quoi. On a le toujours na ya kaso na moni ke likambwana il faut na lobela na ye na pesi moi conseil na pesi moi envie nanga na pesi moi na porter moi soutien nanga na makambo oyo eza important oyo koko sunga communauté. Donc na pesi mbote na balandi onyo surtout balananga. Merci vraiment na fidélité na bino. Merci na patience na bino, merci na ba conseil, merci na coaching, merci. Nzambe na ngai apambola bino. Nanga kolobela likambo oyo ya kosenga mbongo na bato na ba réseaux sociaux. Parce que ekomi kokoma soni, ekomi kokoma détro, ekomi kokoma impolitesse d'abord na bato balandaka biso, na bato oyo bapuyaka biso parce que kotala déjà moto eza déjà kokotesela moto wana mbongo. Donc ngai vraiment naza nango d'accord te na bato bayaka kosenga ba aide. Bon, kosenga aide c'est bien bon. Ouais, ça cause un problème moko ke yo moko mikokite c'est bien bon, mais na ba problème na yo personnel o yo moko kokozala na makasi ya ko bunda pono résoudre ngo bokomi ko senga ba bonné na bino bato balandaka bino ba mbongo ko tia ba PayPal pona ba aider bino na ba situation na bino personnel et après bato wana tango bazo aider bino bozo yela bango so na ba orgueil ko lakisa ke bino boza ba superstar, bino boza ba star, bino boza ba personnalité, bozo ya kolakisa bilamba, bolata ba mochino, bolata ba Versace, bana na bino bazo tamba na ba poussette ba Versace, or que bato bazo pesa bino ba mbongo ngo, bana bango tamso batambola la ba papa, na ba balabala na ba donc baza na tina te. OK? Donc pona kofongolisa bato mosusu miso pe mwa mokie. Ko aider mutu eza nango bien, mais aider mutu ko péché po lobi aya kozongelo lisusu te asenga yo lisusu mbongo. Pourquoi lelo ekomi ke moi problème mukie ba kroni fonti ba kroni mama ba kroni papa, il faut botia bato ba PayPal na ba réseaux sociaux pona ko senga bato oyo pe baza na ba problème na bango ba mbongo. To boite bakoki kosunga biso, mais d'abord kosenga mutu mbongo eza déjà impolitesse. Parce que bato batalaka biso toyebi bango te, bango mpe bayebi biso te, bamonaka biso kaka na ba réseaux sociaux. Bien bon, tant tozosala mosala bakomona qualité na yo mwa mokie, bapesi yo mwa quelque chose na yo sans osenga. Parce que mingi na biso awa na ba réseaux sociaux toza na poto, mingi nazoloba majorité toza na poto. Toza na misala tokokosala mpona kozwa bambongo. Est-ce que tokokomituna pe, est-ce que bachroniqueurs pe bino bato bolekaka na média, biso bato bolekaka na média, est-ce que bosalaka nini mpona kosunga pe bato oyo baza na pasi, oyo baza bamélomane na bino, oyo balandaka bino chaque jour baza wana kotia bacommentaire, chaque jour baza wana mpona kotia bacœur. Bosungaka bango na ndenge nini, bango mpe baza na baproblème na bango. Donc ekomo koma de trop moto fandi kaka oye poto na ndenge na yo otie PayPal basunga yo bafutelo ndaku nazo comprendre te so tozo yeba te biso batamangala tozo yeba valeur ya mbongo te ou quoi kokende misala oyo tokendaka maximum ya salaire ya moto par heure ekokozala ta biso ba 15 euros nalobi yango na salaire minimum 15 euros par heure souffrir durant journée mobimba ta biso par mois okosuka na ba 1100, 1200, ofuta ndako, ofuta kura, otala bana na yo, otala ba famille na yo, ba projet na yo. Allez, bazo bakiselo sous encombrement ya muto yo yebite, après mutango tango yo zo sungaye, azo yela bino ba impolitesse na ba réseaux sociaux. Parce que tango ozo senga muto mbongo, baloba toujours liboko oyo senga ezalaka na se. Komi kiti se ezalaka bango te, mais bino bandeko na biso pe oyo bozo sungaka, na yebite so bozo sunga na bit nini, po ba ya lobi basala bino ba orgueil. C'est triste. Et pourtant que toza na ba situation ebele na beni bana baza kuna bazo kufa na guerre ba misusu bazanga ba para ba mama ba kufa kala bazo se démerder bango moko. Na Kinshasa bana biso bakanga na ba hôpital ba biso ba botama ba bwaka bango na ba orphelinat. Na koyela bino projet ba orphelinat. To sungaka ta na mwa 10 euros ba orphelinat. To sungaka bato baza quand même na vie ya ko pécher.
ke mutu afani na ndako na ye azoyela bino na balive après na lobi ozomona kutu ata elongi na ye te ndenge eza boye ngai naza koko ya nefwanchi ngai naza koko ya boye merci tante na ngai akomi ambassadrice merci ngai naza moto ya famille monene mais azosenga bino bambongo bino bozalaka na bato minene na bafamille na bino na bakosenga boye ya baorgueil bandeko na ngai bozalaka mpe mayele ti na Bible on a botangaka. Je suis la tête et non la queue. Pourquoi bino? Il faut bozala toujours la queue. Bolingo ça la tête te pourquoi? Pour percer la bandenge na bino pe? Hein? Et ça n'a pas été non jalousie non parce que ça fait mal voir des autres ozo souffrir na hiver na été. Bandinga boyo ba ke vacances ti. Mais yo ko ke vacances ango. OK vacances te poni. Il faut ça là. Allez mbongo ndango okota chroniqueuse moko boye aye naza na problème songolo paka loza na ba famille te yo chroniquer zango oza na bandeko te yo koko ke no senga mbongo il faut na ba inkoni ezo sala soni oko luki problème na yo ale ozwi pe pa lo mami ki na mire nani yango azanga ba problème oyo azana besoin ta na 1 euro te na ba vie na ba bandeko faut ozala mayele. Donc, on est moi analyse na kora osala na situation ya lolombo. Ozo le kala ba réseaux sociaux. Ba mato le koti biso ti na ba cerveau. Tozo ko raisonner les sous-soutés. Donc, yo zui problème na yo, ozo raisonner les voisins na yo ndem ta rode fiso 100 euros, 1000 euros. Pona au réseau de problème na yo moko mi luke li makambo. Et ça la rate. Bande ko font la miso. Bo e darabatu na sens humanitaire, oui. Moutazi problème tam sa maladie ou bien asali associé ba chroniqueuse na tuna bozala ba association rien bozala na ba association ta ba mbongo ba pesa bino za pour que no soma ba mochino na bino bosoma ba biloko na ba maquillage na bino boya ko tepikela ka bato na ba réseaux sociaux bo la que bino bozala plus belle que bato batala ka bino bozala na reconnaissance ya bato wana ta tant que vous avez problème à la bino wana bokomi ba verset biblique na ba mire na bino ezalaka bongo te muta se démerder ko senga mbongo il faut yeba ozo senga pe mbongo ngo pa nani yango bozo mema ba malédiction na ba vie na bino ko defa ba mbongo bi ko senga ba mbongo ememaka ba malédiction na ba mbongo na bino na ba vie bato yo moko sala ba projet à vie na yo nana lobi ke neti boye oza chroniqueuse oza na mbongo te revenu noza mokie mais oke nofanda na ndako 1200 1300 poni no otie babone na yo motema mais non babone no tamoso bafanda na bandako ya ba 100 euros ba 200 euros ezalaka te bandeko mutu se démerde na zoyeba te eza système ya ba diabolos bauta Afrique sika ou bien na zoyeba te boso troublé hors de ya bana poto oyebite ka na poto soko koti déjà nyongo mbala moko esili obebisi vi na yo mobimba bozo pousser ba mama bato basala ba crédit ba visa la bango ko baka nul poni ne bino bozala bien et ça la rate même soko boza ba star ango eloko ni ya malonga bosala ki na ki star ango bozala ba star ya ba TikTok ya ba Facebook ya ba YouTube mais bosala ke eloko malonga oyo ngala mona rate boyedara même pas boyedara te combien na bino so bozwa ta 50 euros bopesi eta na ba orphelinat to adopter bana na misika banani basala rango atate et puis bino pe babone pourquoi bokelaka ko s'abonner na isika ozomona mutu yango bozo benge star mais asala eloko moko te pona communauté ou bien pona mboka na ye c'est ça donc il faut bon meka ko réviser ba vie na bino bozo kende mabe bo se préparer pe crise mondiale ezoya bo se préparer na banaku na bino bo so maraba manzanza bo so maraba biloko eza durable parce que on sait jamais guerre ezoya bandeko bozala mayele botika ba manipulera bino boyete bien sûr okoko aider mutu na volonté na yo mais oyo komaka ya obligation non c'est pas eza ko aider après lobby aya ko sel l'orgueil. Donc voilà bandeko na ngai bo s'abonner na YouTube Esther la Rodriguez kuna na banoya karaboye napesi moi inanga conseil nanga na makambo leka na communauté. Merci beaucoup nzamba pambola bino bo s'organiser parce que guerre mondiale est comme pemeni ya ba porte na biso za na Asie oza na Europe oza na Afrique crise mondiale ezoya donc ba moi mike oza nango yeba ko bomba ngo zala na bidoko na ndako pona ete okelela te. Donc voilà, bon dimanche à vous, la Rodriguez.